Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre tokoloba mingi te na ba montre comme 15h10 na yango tolandi matin na biso ya mokolo lelo tata pasteur atei biso abandelaki na nzembo ya bayuda ake na mibeko pe mama likambo ya matin na biso tokende nango tobomba pe tosalela yango na yango esengo na biso pamba te tata nzambe asi akanisi la biso likambo yango tobomba yango tosalela yango tosimba yango makasi tata pasteur akendaki mosika ezali ntango na yo kosepele kozala soki tobateli me soki tobateli te pasi eye pamba te koya ya tata Simon Kimbangu na mokili batunaka ye nana tindi yo na musala oyo ozali kosala ye mpe alobi nkolo Yesu mutatindi ngai nazosala musala na nkombo ya nkolo Yesu sango ya nkolo Yesu ekene na mokili mobimba elelo yo tala likambo tata Molimo Centre ayelaki eke na mokili mobimba yango tolobi ezali tango na yo bomba pe tosalela yango pona biso ba étudiant merci mingi c'est vrai na 60 ezali qui passe avant même 60 le col à tata Simon Kimbangu bandaki musala na ye na 21 nantango wana soki olobi kombo na ye fo bakanga yo na lere wana kangamaki eko banga ezaki na bato bana po batanga etanke yo landi Simon Kimbangu ozana place te ko bengana ezana na misala ezana na classe difficulté ezalaki mingi me nzambe ndenge yango ezalaka likambo nyonso eza na ntango nango kino ntango na biso mpe ekokaki baklase ye kobima bopito ye kobima to badispensaire ebandeli toujours ezalaka mpasi pwelele likambo mpe etamboli ndenge esengeli kino mokolo ya lelo biso mpe tokobosanaka nzambe na biso te pamba te ye moko alobaki yango na 21 ke botanga ezalaki ndenge nini le 6 juin mundela awuti mbanzangu aye kokanga ye me lokola ntango ekokaki te kendaka na mbanza nsanga 3 mois asalaki nkolo Yesu alobi na ye ntango na yo sikoyo ekoki zonga okende kokangama nzela toyebi histoire akomi na gombeli tete maloba oyo abimisaki bana oyo bazalaki na classe baningani donc na bapatiment na mabele ezali koningana maloba ya pamba oyo nyonso abimisaki bayokaki yango tala distance ya nzela moto azokende na ngungwa kimbanda ekole eza epai mosusu me voi na ye eyokani makasi maloba nyonso eyokani makasi aleki na ye klase mobimba ebimi balandi ye te na ngungwa kimbanda batala bana baye asololi na bana alobi bana bozonga bokende kotanga alobi te biso tokokende lisusu te abondeli bango bana babimi bata na likolo okave moni yo papa oza kobenga na biso me tala makambo nane ekomami na likolo batala okave okaka na nzambe ovangama oyo akanaki kosala ekosalama bongo bana balobi bo likambo te lokola yo olobi biso tokei
pe lobamaki ke mokili oyo biso moko tokotambusa bokozala mutu munene. Tala likambo ezalaki nini? Maloba mpo Nzambe liboso maloba prophétie ekoya après makambo nde emonana ata ewumeli me ekosalama. Lelo yo toza koloba basavant. Papa Mfumalongo, papa de Angenda Kuntima abengisaka basavant ya mokili mobimba. Embala liboso nani asangisa basavant na mokili? Azali te. Mais papa de Angenda asalaki yango basavant ntango baye presque bazaki bamindele. Tomonaki moto mwindo na kanisa moko tata moko mituna mpe ezalaka mingi. Ouais, papa alobi ya moto mwindo mpe azali ebele. Biso mabondeli na biso baya bamonana totala bango basala mosala. Moto mwindo mpe oza na elembo ya kosala likambo. Yango wana bandeko na biso tosepeli mingi liboso nani? Nzambe oyo tozosala ke toye pa ya Nzambe, toye kozwa nguya mpe makasi na oyo basilisa na oyo basilisa nano te baza kotanga. Totiaka liboso Nzambe. Ntango otie Nzambe liboso oyo etikali ye moko akopesa. Ndenge pasteur ateye biso sagesse ezala, intelligence ezala. C'est vrai, Nzambe muta pesa kayango. Lelo loposo mwindo toloba ke eza na tata moko azwaki écriture mandombe. Toyebi ndenge nini azwilaki yango, ndenge nini nayelaka na nkamba. Sikoyo mpona kopanza yango na mokili mobimba likambo nyonso babundisaka yango. Fin de fin nzela kaka ekomonana mpo euti epai ya tata Nzambe. Baoyo babandaki deja kosala misala na bango babandaki na écriture. Mais likambo moko nayokaki na Kinshasa esepesaki ngai. Eza tata wa Belwadio na tata professeur kuna na IPN baza na biso awa na mwana na biso ndeko na biso étudiant oyo basalaki kuna tata bamwini kiese. Alors sango wana ekena ngai nayebi te soki yango elekelaki ndenge nini, soki malgré l'air ekei toyoka ta moke tata wa Belwadio soki azali, soki ye moto akobenga tata professeur bao bazalaki kuna elekaki ndenge nini, esengo nini ezalaki kuna na IPN mpo nga deja naza au courant. Tata wa Belwadio azali moto bamwini kiese azali telema nanu toyoka moke parce que ndenge biso nyonso baétudiant tozali awa makasi ya motu ntango bapesi yo likambo. Soda azongaka nsima te, asali molende lisalisi quand même eyaki na tata professeur. Menga nalingi nayokela yango na ye moko pamba te nga mpe na commune lokola bino malgré nayokaki yango. Eza lukumbu na biso bato mwindo écriture ebimi tata wa Belwadio mpe gaikiti ketukweka tukitisaho lisu defuidi nkokela situlaleki kaka po likambo ya kitoko parce que likambo oyo mutu mwindo asali ezaka na valeur te. Valeur nde eutaka epai mosusu biso tokomona yango kaka pamba. Mais ntango tobanda koinvente babiloko écriture fo ezala sans écriture likambo wana ekomona na pamba. Mais Nzambe abongisi déjà ce que basava baza na nzela mpo tomoni déjà écriture ekiti bobo kitika boyeko monoki alonga amiko kina mengango ko bekana no ko expliquer biso likambo malgré l'air ekei c'est très important na biso batozo yekola.